Jésus m'a tuni Satan. Est-ce que moni Moussa n'a job? 3 jours. Il y a somme, il y a délivrance. Esprit, il y a poursuite et lundi, tikuna. Il y a contrôle et contrôler, il va transmettre pas esprit à blocage. Mbalmo va bloquer dossier. Yanga zoluka. Pona faut pas abomio. Je suis très en colère. Pona zolinga passe na yote. Ndenge moko nzamba lingi pe passe na yote. Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo. Merci mingi ndenge botuti libaku malam. Je dis et je répète souvent. Botuti libaku malam ndenge botie émission second souffle. Pe bozolanda partout biska bozali na monde entier. Bozolanda émission nabino émission second souffle. Wabino l'évangéliste Josué Lokamba Kuntz oyo bozolanda en direct. Ezalo zolanda na TV. Et ça le partout puisque vous allez dans le monde, dans les États-Unis, dans Asie, dans Océanie, dans Europe, dans les pays africains, et dans la RDC. Tout ça, nous allons parler mingi, na quelque chose qui est très important. Et au Kangayango, thème principal, on dit que la délivrance des familles. Tout le monde mois de février, première édition, et Salamaki. Et il y a eu des témoignages extraordinaires dont vous allez suivre vous-même. Et puis, la deuxième édition, nous allons continuer dans le mois de mars. C'est la raison pour laquelle nous allons retenir yango bien, puis l'andela yango kitoko. Ko changer dans l'échelle, que allons précéder. Donc, peu de temps, nous allons mais quelque chose va se passer dans ta vie. Nous parlons encore sous thème sur la délivrance des esprits de poursuite et des esprits de contrôle. Donc, délivrance, il y a esprit, il y a poursuite, et esprit, il y a contrôle. Yomoko oyoki esprit à poursuite. C'est-à-dire, esprit oyo et landakayo, partout bisko kokende ko landayo. Et puis, esprit à poursuite. Il y a contrôle, il y a esprit oyo et contrôle la nyonso yo salaka. Le diable est rusé. Et il a mis ses esprits, y compris lui-même, à Salakape Yango, rien que pour te nuire. Et ça lui pona ça les sommes à se quitter. Et ça lui pona peut-être à Pakoloma Futate. Et ça lui kakapona vina yo ebeba. C'est la raison pour laquelle Nzambe a permettre tout cela là. Et puis tout temps à verset. Hollanda. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 10. Nathan la communauté. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 à 10, Bible et lobby et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous appelait en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Loba, amen. Papa, maman, Olandi, pe ozolandanga, que Nzambe alobini, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et lui-même prend soin de vous. Parce que vous avez un souci parce que tu es malade. Vous avez un souci pour ma cambiso simbate. Vous avez se lamenter, vous se soucier. Parce que rien ne va. Vous allez à solo, vous se tourmenter. Parce que ma cambiso ça les simbate. Business ça les simbate. Ba melaka yo kaka. Santé na zo kozaka dégradé. Chaque mois au belaka. Ou ce que obélité au obélissa. Chaque mois tu dépenses énormément de l'argent. Et à la fin du mois, tu n'as rien fait. Tu n'as pas évolué. Alors, chaque jour, il y a toujours des mauvais rêves. Il y a toujours des calamités. Donc, vraiment, ça ne va pas dans ta vie. C'est la montée. Parce que tu pries, tu sers Dieu, tu fais tout. Mais il n'y a pas une évolution dans ta vie. Au lieu de progresser, mais tu régresses. Et d'autres sont peut-être, ils tournent au rond. Aux autres tournées, il n'y a pas une évolution. Au bandaki, au kiti, au zongi par terre. Aux huiles, ils sont bons. Au mati, au kiti, au zongi par terre, ainsi de suite. Tu tournes au rond. Depuis
que yo banda ki musala ko travailler jusqu'à présent 20 ans yango sans mission de service grade des athées et l'autre côté. Mais une chose on a lingi ko ebisa yo que banda yo banda ba déception mabala banda yo banda ko sambela ozu combien de déception mabala ozu ba fiancé bon papa ozola nanga frère ozola nanga tia yi combien de déception ndenge tokuta na frère moko asambela kapasa serviteur mais epai na yeso ki azu fiancé il fait beba babotole mais azabon azabo azanyonso ba catégorie nyonso et c'est un homme de Dieu. Alléluia. Aza l'église ya monene. Mais sa vie ne marche pas. Côté wana. Azo simbambon. Mais il n'y a rien. Ils ont voulu. Mais c'est quoi? Bala arbala kate. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui a vu fiancé baobanda bien. Azo prendre soin na ye. Ake abîmé pas na bon. Dès que kaka abîmé pas na bon, paf. Fiancé liboso escroquer. Nambongo akimi akenda poto. Yami balé babotolier. Na mutumoka homme d'affaires. Mutango pe azape na basi mi balé. Mais hier, à Botoli, moi, si il y a Moussala Nzambe, comme troisième bureau. Il y a mis ça, en tout cas, fiança décevoir. Bah, qu'est-ce qu'on a baqué ça la prédote? Bah, comme qu'on a fiança zate. Bah, bengi, toi, soit éteint. Nous avons mobile, nous sommes nanda. Ndeko Zolanda. Yoka Awak. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prend soin de vous. Et puis, Nzamba lobi le sousounine. Obi, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer. Esprit à contrôle les alines à Kation. L'esprit à poursuite. Le diable, votre adversaire, le diable, rôde, il rôde comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer, à zoroder cet esprit à contrôle. Mais Azaï mon côté, Azalina ba Janaye, Oyatia, pour la balle de la cavie à battre. Oyatia, pour la balle toujours connu battre. Alors je suis très en colère contre tous ces esprits, contre les diables. Parce que Nzambalobi, votre adversaire, c'est votre ennemi, qui est aussi notre adversaire et notre ennemi. Parce que c'est l'ennemi de notre Père, Jésus-Christ. Et c'est son adversaire. Il est devenu aussi notre adversaire. C'est pourquoi il ne faut pas croiser les mains. Nzambalobi, veillez et priez. Veillez pe osanine, au prier. Pour s'occuper, au kutana makamamabe. Ndenge na zoloba. Ndenge nini yoza mama. Oza ser, mais banda o banda koza ba déception, dis-le-lo, 40 ans yangoy, 45 ans yangoy, 48 ans yangoy. La zolo banayo, tout balisa qui m'a 48 ans, et na 49 ans, Nzamba, asunga azuise maboti. Pour la quoi, que Nzamba sa la capacité ko sala nyos. Ndeko nangai, ozola nangai, na sengi na yo, o comprendre message oyo. Nzamba lobi ke veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer, à Zoluka, donc à Zorodé, esprit à contre le côté nakat. Oko kima wapi, hein? Oko kima wapi, parce que ceux qui ont longé, on a Kinshasa, aucun de Brazza, à Kolanda Tikuna, diable pas à la Kuna. Ceux qui ont longé qui est Gabon, diable à Kolanda Kuna. Ceux qui ont longé Gabon, aucun de France, à Kolanda en France, aucun de Londres à Kolanda yo, aucun de Belgique à Kolanda yo. Aucun de Canada, aucun de Biscagnos, aucun de n'importe quel pays, aux États-Unis, en Asie, en Australie, partout où tu peux aller, même aucun de Tina Foya village, diable à Kolanda, Tikuna. Parce que Azali partout, dans la planète Terre, sauf dans la planète Moussous peut-être, Azate, mais dans la planète Terre, il a été précipité ici. C'est la raison pour laquelle Nzambe a réveillé conscience na biso, éveillé biso, alors que veillez et priez, car votre adversaire le diable rôde comme un rugissant, diable azarisé, a tia bajan bazana toutes les familles, bajan Satan. Na chaque famille au kokuta bajan bazali, bajan diable nin, bato bazala kana esprit à contrôle, bato bazala kana esprit à poursuite. Bandoki, occultiste, Batumabe, Bazaza na Bontaine, partout. Et yo comme na kebuza na famille, mais comme na maman, tamsu maman no moko. Ndenge na kutana ndeko mususu, maman na ye moko. Yende mutazana esprit wana a contrôler kabana na ye nyos. Tout ce que ces enfants sont en train de faire, yazo courant na yango. De loin comme de près, nabo baza musika na baza pemben. Et tous les enfants ne réussissent pas. Babi, bana nyoso yai.
oyaye bazo réussirte. Pourquoi? Maman et moi kaza na base. Base anine. Moi na kokozwa cop. Moi no na zale joueur. Lokola za joueur beta bien. Bazu une équipe munene na mboko. Tant bazu une équipe yana test a réussi. Tant zongi alobi na maman, ah maman, en tout cas, no kende ki alobi ko tute yena o kende ki na moni te banda tongo ote kutu mutu moko azwaki ngai toke to sali test bazu ngai bobi ba sepe nanga fort ni tutu ndenge zana na obanda ndenge kaka en tout cas mama bina sepeli mwana na ngai bazwa yo l'équipe ya munene o évoluer toi abwa ki so ya sepeli lobi mona kende na jour à rendez-vous oyi babwa ki si Nzoka maman, esprit à contrôle, esprit à poursuite, et l'aniti bateau bazwaki. Oh non, moyen zate, mon indenge zana, baluki raison ti, et les kika bon. Moi, non, mon sous, ake sa la teste, ne sika moko bazuye, ba sepeli, mokonzi, azukutu na ilamba, nambonga kabeli. Azongi, abeteli solo. Na ibisio, ba sepeli. Mais, akende boye, mokonzi vite, en tout cas yo, na moni prochainement tokobenga yo tika numéro tokobenga ndenga tika numéro tilelo tinde tangwa mwana na yakutani nanga to prier pour na ngalobi na esprit wana na bomi yango pena écraser yango e mona kayo lisusu na vite ya contrôle na poursuite na kombo amen amen ngai na zumbonga transport na pesa mikende tanga kazo kenda comme kaka na libosa porte mokonzi bazo fungola porte pour mokonzi maki musala mokonzi yaka mbalamoko amatie na mutu kabakei engagement mbalamoko a signé contrat. C'est pourquoi a commis bien pour vous dire que quand esprit à contrôle tant musosu ndeko na yo tant musosu papa na yo tant musosu leki tant musosu na quartier bazalaka partout bayaka kakoloba bayaka kakoza information et soki bozana na ndakute yeba ke ba place ka ba antenne ba caméra na bango par-ci par-là biska bino bovandi. C'est pourquoi soki ozindako topeni détruit ba esprit nyonso na ya contrôle, détruit na ba caméra cachée, na ba boussole na bango, na ba antenne na bango tout détruit yango pe ko za détruit. Loba amen. Yoka alobi ke verset 9 elobi résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Oyoki, au côté te mette pour nzamba salobi avec makambo ezomona ezolekela yo ezape pa mutu mususu na monde eza partout les mêmes souffrances, les mêmes effets, les mêmes problèmes sont imposés. Imposés par qui? Par le diable et non par Dieu. Yango nzamba lobi que résistez-lui avec une foi ferme. Ndeko papa mama ngai nzamba tindi ngai pona sunga yo ngai pe na leki na ba étape na mingi mais lelo changement kota pe na zo solution na zo kimia muto contrôler ngate ni papa nanga ni mama nanga ni ndeko ni nani atako papa kufa mais no bike ozala papa leki ozala noko ozala nani o mama kulutu mama leki o tata mwasi o nani yaya leki jamais au contrôler ngai ni même les diables ni même les démons qui sont chargés, il y a contrôle, paix la poursuite. Loba amen. Les longs hommes ont une capacité, pouvoir divin, pour nous détruire Satan. Je suis très en colère. Pour nous zolinga passer na yote. Ndenge moko nzamba lingi pe passer na yote. Dieu utilise toujours les hommes. Yoka natanga Jacques chapitre 4 verset 7 à 8. Jacques chapitre 4 verset 7 à 8, Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos corps, hommes irrésolus. Oyoki. Nakangi Bible nanga parce que nazote ya muke et makambo minene ko salama. Yo kandenge nzamba zoloba awa. Avec résistez lui avec une foi ferme. Voilà na Pierre pe alobini. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est que tu résistes à Satan à kokima musika na biso. Yoza na capacité ko buma Satan te. Satan okufa te, oya ko bumaye, oya na capacité ko bumaye eza moto akela qui est, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais yo Jésus-Christ a paix sur pouvoir. Dans Luc chapitre 10 verset 19 au kititi. Nini alobi nini, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur les serpents. Les serpents c'est les diables. Si
les diables, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors il faut exercer pouvoir divin au Nzamba Pessio. Yango oyoki awake, Nzamba lobi résister au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, tout résister na diable. Lui, oya zali chef, il y a mille mois na contrôle, na poursuite. Okoki ko zalozui musala bien. Nde komoka benga même na poto. Azwaka misala ya bien, mais où me la kate. Kaka soki azui lelo. Lobilo maintenant esili balongolier. Oh, balongolier sans motif ne pas tout bazo apprécier qu'azo sala bien, elle travaille bien ou il travaille bien, mais à la fin on aura besoin quand au besoin to kobenga yo. Oh, balongolier. Mais misala ya bien azwaka. Nzoka nde konaye. Aussi, en tout cas, Mikolo n'a pas de bien. Bon, salaire coûte bien. Bobby, et moi, ceux qui n'a sali bien, allez, moi, il a dit, n'de pas engagé, on a signé contrat. En tout cas, en tout cas, Nzamba Sunga, il faut te bonder là. Ah, mais pas te bonder là. Nzamba Langai. Ya Monique Ndekwa na Lingaka, Nzoka Lingyote. Fin du mois, tant que ma personne m'a donné si les silipé. Contrat au signé, t'es ici, ok. Mais n'dengenin, Moussous a signé contrat. Contrat, kokite, balongolier. Hein? Dans ma cause, c'est le cas de Kamoko, c'est la balongoli. Mais ndeko en Australie a souffert. Mais tant que tu es bon de là, Nzamba Sungi, ayozo musala bien. Les lois, lui, merci Seigneur. Azan Australie. Les lois, Nzamba pas visité. Les lois, Nzamba pas visité. Moussous Azan à Poto, na France. Moussous Azan à Londres. Baton Azol, Moussous na Canada. Moussous na Toronto, Moussous na New York. Ndeko, na Zolo Baboy, yo, au Zolandanga. Ceux qui ont résisté contre l'esprit Oyote. Et que c'est difficile. Nayango Nzambe atindi biso. Pendant tout ba ko tracer programme, il y a prière. Tout prier ensemble parce que Nzambe lobinini résister au diable et il fera loin de vous. Père lobinini, obi veillez et priez car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Oyoki. Nzambe le tout veiller, peto sanine, tout prier. Voilà. Ndeko ozolandanga, église même. Et Zoamina Avenue Kipata, numéro 24, na commune Ngaba. To bongami déjà peto zo bongama. Donc 3 jours, il y a jeûne et prière. Et to souk ça vendredi le 31, na opé sa programme de 12h à 18h. N'abissio ben dabika parce que et pas ça qu'il faut passer et créer vraiment nabi esengo na mitema ba nzambe et ba sepeli ba témoignage de jour en jour. Et zoya ba famille suite délivrance. Hein? Ba suite délivrance. Ba ndoki ba bongwani. Et c'est difficile au monde ndoki bongwani et bandoki ba bongwani. Bato misala mabe batiki misala mabe. Bandumba batiki kindumba. Bameli masanga batiki. Et papa, ngai soki na meli, na mela 12 bouteilles. Soit na meli 12 thé. En tout cas, na yoka bien thé. Papa, ngana mela na bank, na mela nini mais prière to salaki. Papa, degwe koti na okokate. Om sa keneka ka meka mukebwe. Donc mutebe taye abela ti alapi na butu ba nzamba bimela bi a gangela bi soko jour meko obela liboma. Et plusieurs autres témoignages. Ils ont les repentance. Bato va se repentir, va s'attacher à Jésus. C'est une grâce. Mais bon, yo mususu. Basala qui n'a pas problème, il y a maladie et consort. Nzamba kangoli bango. Boko landa bino moko na bilele. Just kingono ya zanda caméra. Ndia ko balancer quelques témoignages bolanda. Ndeko na zana mingi koloba. Mais moyena loba mingi ezatek bolanda ba témoignage. Na sima témoignage nde na kopesa programme. Et tant to ko sala yango nde bokomona ndeko yaka au vivre délivrance na yo. Ba esprit wa no elanda kayo. Pone bebi sa misala na yo. Ministre kutana ministre. Boye bani na ye a promettre yo engagement matriculé bima a promettre yo ainsi de suite. Metala, banda prometa. Esprit à poursuite et lundi, tikuna, il y a contrôle et contrôler, il va transmettre pas esprit à blocage. Mbalmo comme bloquer dossier. Til est là. Au comment ben abe ça c'est au ben abe aza occupé. Au jour mon asiko biloka bongo. Donc nzamba lingi angote, nzamba lingi au prospérer à tous égards. Pe ozala en bonne santé. T'as la santé no, ba contrôle kana santé na yo. Il y a un monde que chaque mois il faut belle. Mbongo belé. Il y a un monde qui chaque jour, ce qui est belité, moi ni fabel, toi moi sabel, mbongo bima, ce mbongo sili, ndoko mi bien. Esprit à poursuite, diable rôde comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer. Yanga zoluka, pour ne faut pas abomio, pas dévorer. Mais nous sommes bien protégés par Jésus-Christ. Et tant que tu as là, on peut s'en raison. Suivez les témoignages et nous allons encore retourner pour donner les programmes. Laissez-moi. Que Dieu vous bénisse.
C'est comme on a dit, on va dire. Comme on a servi, on va dire à Guinée. On va dire à Guinée. On a témoigné de Mbalé. Ah. Et le bosso, on a témoigné pour Isaac. Ah, moi, là, et ça va dire que pendant qu'on se voit, alors ça va dire que tourner ma prière, papa on dit qui professeur lui met d'accord d'église. Par le piqué, la zone azim dans robot à moi papa il na kombo qui m'a dit Isaac. Papa il n'a pas les wana na pensé pas attaquer. Et si papa m'a dit nazo ka bien t'aimer to hôpital papi na sana bien. Papa dit c'est les amis on des amis. Tout ça qui deuxième. Donc, dans qui deuxième tout, alors, maintenant, moi, si on a, plus fort que l'échographie. Aux anamium et azémité. Sur place, la répondait qu'il y a une bisque à la vie, Nazan azémi, Nazan a moins à mobile, n'a pas de l'échographie. La bisque en bas de la bisque de la tombée n'a pas de donc, zémi manifesté. N'a pas de zémi, n'a pas normal, n'a pas de zémi, n'a 4 millions. Donc, le médecin a dit, nous sommes normal, mais a dit, maman, vous en avez. Et surtout qu'il s'agit de IED, qui va dire qu'il évolue comme il va complication. Alors, comme on dit, elle a pour bon temps, et des bords qui va moi. Elle m'a dit, comment on parle de tout. Nazan a une boca, Nazan a une Nazan a une mais moi, Nazan normal à zone. Dans l'hôpital, personne va dire, moi, Nazan tellement mouru, il passe à ma face. Est-ce que vous voulez vous faire mal à ça? Moi, quand on a installé la tête à moi, on a comme ça, Isaac. Comme on a Isaac. Mais ça, on a surtout quand même dans surtout pas si bandit. Maintenant, on a 22 ans au hôpital. Si dans un coup d'âme, oh, ça va battre, ça va battre le haut. Maman est bien maman est bien papa. Papa, comment il a 6 heures. Papa, s'il a 22 heures, 6 heures dans le hôpital. Papa, comment il a 6 heures. Tant que tu as 6 heures, papa Josué. Alors moi ni ndenge na simbio kopesa mokongo nanga ozotika la kobota makongo na Yesu. Amen. Appelle na amen. Akoma ki ata na pensité. Alors ba ici la binadingi na bota. Ameniga maman ça na boti sans problème. Alors docteur il a kopita na mté. Ngala bité na za mwana moko abima na 4 kg 200. Moi, et à moi aussi, ton mobile. Samba le baki na sexe, avance mes copes. Moi, na comme Isaac, moi, na ya mobile. Mais à côté, normal, le bas, mais. Y'a moi, na le bien. Ntaba. Est-ce qu'à côté, là, c'est Césarien? Bon, moi. Moi, je reçois qu'à moi, à côté, là, c'est Césarien. Comment dire? À côté, là, c'est Césarien. Dis-lui, mon tour, là, c'est Césarien. Mais docteur a lobby, césarienne. On dit, la lobby, tu ne peux pas docteur. Mais yote, on a alors, et ça, les cas, les mêmes mois là-haut, à ici, il en est bien, il en est donné. Et il y a ma complication, aïe, aux oies, cyber. Alors, moi, comme il va faire un moment impossible. Na l'hôpital la vie aux Isaac. Ngana lukaki oké. Et utaki ni konversation na ifami. Donc aux Isaac, nyonso est possible bater au monde dans le zoto parler. Amen. Quand c'est l'hôpital papa ya bonde là si. Malade ba dai ko kuna tando saka ba chef. Papa simba ki abonde les pieds. Parce que l'hôpital est nous na tidelo et kenda si le lone dans a commis à 12 ans et kenda ezonga ka suscité. Acclamez. Oh Jésus. Bon, n'a pas de souci. C'est un témoignage aussi. Pendant la mesa ya promotion musala. Ya promotion nini? Ya musala. Promotion nini? Ya musala. Musala kawapi? Musala na DGDA. On va venir à l'OFIDA. Ofida. Alors, on a salé au moins 14 ans à grade moko. Voilà. Ce qui n'a commis ici, maladie. Maladie, ça va se faire, mais il y a un patient qui n'a pas eu. Bakanela mikondi bakanela bakanela ici on a aussi mbelo côté on a zaka mwana Josué. Alors tout ça là qui peut comment la discussion pas union surtout ba yana sibananga bazo bagani banyekanga. Alors comme dit sujet ya licho na musala. Et baka yo ye baka mingi mais grade ça la tati. Je vois dans le petit papa finalement ça devient quoi? Non comprendre de l'autre. But nous sommes là sibananga pas comme ko saka nanga. On
ngana l'équipe on a sécurité na l'équipe on a makambo surtout et ça va tout ngana ba ko apprendre ba chef na mais ça marche pas chez moi, qu'est-ce que c'est pas nani papa na nga cette fois-ci au coco si papa oh mayoki pour ne pas ngana ba déception de presque ali kende coco akomaki na décembre akomaka le 10 décembre ayibisinga yaka na lettre na bondeleli ka lettre wana ake nango nayebiso ozokotisi lettre wana bokosala ata 3 ans ebimaka te mais se oyo ekamwisaki nga makasi ntango nakoti na bureau directeur secrétaire ayambinga abi nanga tu dois modifier des histoires qui est ici même si je suis désolé c'est déjà modifié okokota ndenge eza wana bazwaki yango bakotisi yango alors ezalaki na 12 heures. Oh, bah lettre y a pas touché ça la date 3 ans. Yanga et bimaki le même jour na 14 heures. Oui, ok. Nani mokozi. Olo nangai na pesi o mato. Ona koba. Olo nangai na pesi o mato. Amen, amen. Dala, qui n'est pas banganga pour rien dans lettre angoyo. Alors ils sont là qui est lettre angoyo. Et puis la direction na biso était na royal et pas ya des jeunes na biso. On ngane na za na yeba na ngate c'est bima et c'est les cas na yebi. Ça fait au moins 3 mois na yeba na ngate que non pour moi na ngate c'est bima. Na mon secrétaire na biso beninga. O tika ba dossier a olandela et qu'est-ce qui se passe? Na biso ngala biye so olandela bi na mayamba ozwa domination na yo et c'est bima ça fait 3 mois. Ya kotisa ebima ayebi peut-être ebima na mokonzi yango wana bosi yango wana ke ozwango ko témoigner nzambe kola mwasani likolo nanga grade mati okomi mokonzi namoni awa bakomi yoka rédacteur principal. Alléluia. Donc na kini aéro donc ce qui est aéroport à Djil yende mutazo kasime grade mati. Amen. Nani mokonzi? Nani nzambe? Nani amatisaka? Nani atombolaka? Mama, sikoyo bato nyonso baumeli grade mataka te. Okoloba bangoni, mpe babotaka pete. Okoloba bangoni. Aloba na bango baya na mema. Meme eza na ba réalité moko ndima te. Nzamba je suis azama makasi. Parce que natambola na ngana l'église ebele. Oyo esengaki ntango nazala insulté. Mais na bité. Temps ebele esimba te. Abe nazo ngana batata. Lobo sere mapende ke mo. Je m'appelle Sikaite. Namoni mama sana ngelo pe yadi. Action de grâce na yo. Ah, nazu yango na isengo mama. Deke ka ko témoigner. Zambe a se manifester kati na yo. Akokisa ba besoin na yo nyonso. Amatisa lisusu pa songo la yo. Au nom de Jésus, au vivre selon souffle na kombo na Yesu. Amen. Mama, kombo na yo banyo. Mama? Mama Jacques. Ofandi wapi? Mafanya na nimetea na forgerie de français. OK. Olingo témoigner za basali ni pona yo. Ah, papa tika. Na kumisa boya leo. Ndio tembo ile kwa na boya Jacques na kena plateau na kwa mtu mmoja kwa na zote kaka mikate na moni papa moko bwa yeye hivi mama. Yeye yuko teka na mboka kwa mama yoso mboka kwa sose plateau ndio yuko kama mikate. Ah, ngadi pona nini? Alipika bomba kilinga kipo kwa bila mtu na lala bunazula. Na plateau de Bateke. Une semaine na tina wakende kuna. Mafumu ana banani na ko corriger bango na corriger bato ki pondu. Bato fatundu. Bato apa nani? Basuku. Na motsa bango. Wamana ndoki na buto adimi abaluki ngombe. Na bimana. Alléluia. Bako vivre. Na ko kende plateau, na kende plateau na ko kende bango. Na kende comme ça total. Dès que souki ça, sauf continue on a au conti. Je suis très en colère. Na linda kama bouger bana matande. On va maman. Siko na fandi kama mmoja ngalipe. Na hivi sasa mambo ya hivi sasa kama bosu na Kenya bila ndio. Azula jie kwa pesa na bonde na hivi sasa yo yeka na plateau tout le kite na plateau ko yo vivre il faut dans la kisi. Faut dans la singa. Faut dans la singa que za pa na nzambe sanga pa nzambe ya solo. So ina nzambe ya je au ko sambu. Kwa na vile pia mke ambaye na hivi kwa ina. Sanga pa na
nakangi bisaka na zone na chasse. Azoki maman lalaka te. Na beti 3 mois na lalaka te na tamboli l'église nyonso ane chete. O seme, o pesa ko sala boy, eloko te. Na komite, nyonso. Toi, moi, mon tasso na bapongite. Olandaki te na radio. Nalandi papa na radio. Sikoyo nakalika adresse kipata numero 24. Na ndepe na lala kate mtu kwa bana wala kipata numero 24. Kipata ndio kitongo etani. Tongo le etani na la musi na hizi papa na bi papa. Na zote ni na vengi pata bia leo landaki ya mungapi na landaki ya mungu. Na moni lokwa leo ndio kolanda ni mapatara ya radio te. Oyo kendela na biteko na moni mutema na ngai toucher na keni. Na ebe a komi na siko mbona singa na eka papa kusko papa na. Na pesi le bonjour. Na fandi ai bisinga la moni o nimbe la ba mwini. Abando melaji. Siko na ebe singa bi papa ngana lala kate na ebe kutemba mwini na za na lala kana ngai te papa. Papa wajiko sasa ngapi? Oh, nasa mtema ngapi? Na wale pale papa mawazo ngalo kwa kashia. Azu sikre na yeye bandeko mira. Na bana mela sikre. Na pesi sikre o. So sikre o lela pondiko. Amen. Unganga Nzambe. Maman, bato nyonso balalaka pongite. Okoloba nini mama? Malade tungisa bako pongi ezalaka te. Okoloba nini mama? Bakele l'hôpital. Yo po meli bakisi nyonso. Ozina batonga. Okutani basakoli. Eloko te. Siko oloba bango nini mama? Okomati na telema. Oh Yesu. Dengo témoigner. Bakamaki bi bozo na yo. Lelo na fukole yo. Vous avez une femme d'affaires. Pour qui Jésus? Si on va au besoin. La folie on a pas bonne. Allez yamba au nom de Jésus. Dès que témoigner, ça me passe la misère na kombo na Jésus. Amen. Le Jésus amen. Voilà. Nous allons na moni de kona médaille d'or. What na médaille? Médaille ya nini? Ya wolo, ya or. Omani médaille or ba? Ndeko ngana lobate. Yemo ka loba. Voilà. Jeune homme comme nani pour faire. Alléluia. Bon, pour la chapitre jour mon yaki à l'église na kimaki mango banenji ici campus. Na yaki a pour makolo na premier abonné na kana tenir entraînement ezaki certain lundi. Alors nazali kuna kusala ya boité na jamaa zaki rendez-vous na ngana papa. Ya mwana pe fona ya. Akutaka libanda na kute papa libanda papa assemblée lipo na ngana ebiseke na komba abisinga kende ngokunda okokani. Na kiboye na combien na beba coach wana a considérer ngati. Tongi wana babina ngaka ka bon ça bon mais le biara na tongo. O mata pesé tout consort nyonso wana total ngo après. Na combien na boye oh na mata pesé c'est pensé na pour catégorie de quitter boye. Et vous dans série 3 jours na liate na so mela ka ba mais comment c'est fait catégorie de quitter. Ngabi bon pour nyonso kokundanga na kokundaka. Na komisko na c'est pensé tu na komi milu. Na komi na c'est pensé tu na boye ba classer nga wana ba sali classement là ba sa classement ba longo li kombo na. Ote na catégorie yo zali mutu déjà meilleur champion na compte ya ba université donc yo témoin pour na compte ba université mutu déjà meilleur champion na catégorie na moi to yo ezate tous na to sortiso pour na lou na lou ndeni na milu pas sortise mbalma ke pour na lou nga bina za na catégorie wana témoin na buna na catégorie wana ezate jour na mo en tout cas boxer bazaka na ile kana zaki délaissé ba tunyo so babwa kisinga même ba on a contact sur ba mo babwa kisinga na ba tunyo so coach na ngabu tabina koyate et comme jour à combat akina punda atanyaki demi-finale
na bondi na catégorie lourd. Alors adversaire na ngazaki na plus de 87 kg. Alors on a 157 kg. Pour na côté na lourd, pour na za plus ou moins 82 kg. Je vais comme to pour vous il va to gagner. Et comme la première round on a posé qui est KO. Jour à final Fatna qui est pesé na tongo pour avant pour na pour faire mata pesé. Na comme la première round adversaire na so pour rejoindre. Fatna se va le pour na na fandi boyo na tali boyo mai. Est-ce qu'on peut faire mai là? Mayo. Alors, mai aujourd'hui mayo il y a coach. Il y a coach té. Mai tali wa il est pas mon salaire là. Mais on peut ça mai là. Si vous ezaki na mo trika jamais pas de na mo bazaki na poser dans ce titre. Pour moi on peut pas bouger on va soiter. Si vous yo, ça c'est peut-être que non. Vous avez mon mine non mon. Non vous le ba manager na to qui impossible. Na nga mais le binzambe na moto face pe la bimsimbo on n'est pas embarqué. Alors on a fandi bonnet on va passer sa main na petit frère na ngazaki wana bimsi des autres main na nga ba bombi yango. Et mon na souster. Et mon unité bungi baba no pesa main mususu petit frère na nga na facheti manager na nga ya zima yango mamoko na esi on ko sopela ngo nyonso. A sopeli ngo nyonso na pesa yo ko epesa ki donc na éviter atikala ko so swelo na ngati. Alléluia. Na monia ni susute. Atikala ki ko swelo na ngata na timina nous. Avec la makao na premier round. Mais na bundi neti na troisième round na jouer médaille yemo kwa sasi. Donc a gagné. Asa surpris na plus champion du Congo. Champion du Congo. Votre champion Bolukaka. Yeyo. Israël aye. Bien-aimé, Bolandi ni nzamba zo sala. Nazana commentaire te parce que ngonga na ngai zamuke. Et na sengi boy. Ke ndengo zola nanga. Papa mama. Na pesa verset moko Hollanda. Avant na pesa programme. Job chapitre 1er, verset 1 à 6 et puis verset 9 à 10. Makamuni ni Job abando sala. Na oloba kaka na monoko. Yotanga Job chapitre 1er, verset 1 à 6 et puis verset 9 à 10. Job, qu'est-ce que Job faisait pour qu'il soit bien protégé? Dans le Bible, diable attaque à l'andi, attaque, sali tout à côté de l'autre. Parce que tu as la prière. Mais prière, tu as sali là, on l'a donné une instruction. Parce que tu as décortiqué ma camionnette dans la journée le 31. Job abandaki koyeba ko sanctifier banana ye. Pe ko pesa bango offrande, a pesina ya ye na ya mwasi na ya banana ye. Yango pe e bane conduite à Job pesa la ki bien liboso na nzambe. Mais ta la conduite na yo. Diable azo kanga parce que conduite ne zamabe. Ozo sambela. Mais motema mabe. Ya usakana te. Ozo sambela, o kabakate. Ozo sambela, ozo soutenir ni evre nzambe, ni eloko. Siko nzamba kotika. Même moto respectera, même ba 10 minutes, même ba offrande. Nzamba lobinin, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira plus le fruit de votre travail. Mais ce que yo les lorsque pesi moi na mususu ale obwakisi na yo o négliger yango na zolo éviter la négligence nde mukolo wana satana ye ko tuna nzambe ko tuna mutatuni satan est-ce que moni mosana nga Job abia na moni ye abi na mona mutu bwete na monde azali sembo abia parce que yonde muto au protéger kaye yonde muto au bénir ye yonde muto au protéger même biloko nonyo sommet et tu as béni l'œuvre de ses mains. Alléluia. Même Satan a yemoko ayebike Job basimba kelo konete Job komekate parce que kuna eza domaine nzambe kuna komekate même esprit contrôle pas question soki basimba ke Job nzambe yemoko muto autorisaki yango nzambe ko autoriser lisusu te basimba mwasi na yo basimba mona na yo mbongo no pete ba ko contrôler lisusu te loba amen. Mais tu dois poser un acte de foi yango na lobi selon bozina yo parce que ndenge tokozala le 31 o c'est les prières na yo na quelque chose montate parce que bozua mutu na mutu et ça différent loba soenza malobi ke batia montabo non mais selon bozuna yo to spécial programme yoka to zali na prière to sala 3 jours il y a jeûne et prière ekobanda mercredi le 29 mars le 30 mars et jeudi et puis toko sukisa vendredi le 31 mars. Donc kanga date oyo c'est-à-dire mercredi le 29 mars, jeudi le 30 mars et puis vendredi le 31 mars. 3
3 jours. Il y a somme, il y a délivrance. Ndenge leka ki na mois de février, bolanda ki na bilili na ba témoignage, mais oyo pe ndenge moko ndeko nanga. Ta yango soki pe ozobela ko génétique, mais yaka au participer na prière. Donc biso to kota mabondeli. Les 29, les 30. Bino pe bato boza musika na poto. Busala yango attention ke musala mais oza na état ya jeûne. Au bandoli à 18h nde to fungoli to lié n'importe quel loko to kolia. Jeûne ezaya simple. Toko prier. Premier jour, wana ezaka biso moko na kati na église. Voilà, eza délivrance té. Deuxième jour, ndenge moko mais les derniers jours, wana délivrance pour tout le monde. Ndeko, même na osalaka 50 zela na musala, yaka jour wana qui mata musala, ba osala le côté ou 50 déjà zela. Donc, nabisio ba yakina bibembe, ba yakina bato, baba, ba yakina nini, nzamba bikisi. Ba yakina bato maboma bakangi ba chaîne, nzamba délivré. Ba yakina bato ndenge na ndenge ba malade et aujourd'hui il témoigne. C'est pourquoi na bengiyo, papa mama ozolandanga, papa mama ozolandanga. Ndeko moi c'est pas mobile ozolandanga. Elenge mobile ozolandanga, étudiant étudiante, professeur, na moni ba professeur ko ta poto. Ba yetiawa. Na moni ba professeur ya campiste. Na ba assistant. Na moni ba étudiant ba étudiante ba témoigner Nzambe. Ba oui merci Seigneur. Ya ngona sengi na yo papa. Oya. Journée vendredi le 31 mars 12h 18h. Na biso prière à Bendabika. Yaka déjà à partir de 10h kanga place. À partir de 11h kanga place. Comment déjà wana. Mais na lobi que prière zo bananini 12h heure de pointe. Alléluia. Bato bazon sema comment prier. Bouébi secret. Na 12h vendredi le 31 mars. Vendredi le 31 mars Bendabi kawane zali somo bandakaka 12h to bandi prier. 18h to respecta heure. Tona bato bayaka. 18h to silis to clôturer. Et nous allons prier et délivrer sa somme yaka oza malade yaka na maladie nao. Biso to zana Nzambe. Oto bengi Jésus Christ. Osali peut-être un problème, yaka na problème na yo n'importe quel problème. O ba voyage simbakate, mariage simbakate. Et loko simbakate na bisio Nzamba lingo zala libre. Yaka to ko prier, Christ a quoi franchir bino et vous aurez la paix au nom de Jésus-Christ na lobi. Amen. Voilà, na lingina prier Nzambe soit position prière pour na prier, soko za malade simba place ozobela, soko za maladité, salaka neto simbanga et na prier Nzamba se manifester. Nzambe nanguya ozali souverain poza capable ya ko délivrer, ya ko guérir, ya ko sauver, ya ko bénir, ya ko sala nyonso de loin comme de près. Comme na Jésus Christ okufaka po c'est quoi oza vivant. C'est pourquoi Seigneur, na bondeli po na bana na ngai. Na bondeli po na bana na yo, na bondeli po na basali na yo, na bondeli po na mutu sa zola nanga. Au nom de Jésus, miracle et s'opérer na vie na bino. Au nom de Jésus, vivre second souffle. Théo Jésus Christ, transition et salama na vie ya bana na yo, balongwa na passe bakota na bisengo. Balongwa na liwa bakota na vie. Balongwa nkolo Nzambe na itapo yo ya bitumba bakota na victoire. Au nom de Jésus, au vivre guérison. Et kota na nzoto na yo. Ndenge na lobi et salamela yo na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup na balandi nyonso ya émission Second Souffle. Merci beaucoup na ndenge bolandi biso ba numéro na biso yangwana na adresse yangwana eza na église mema na Kipata numéro 24 na commune ya Ngaba pembeni ya Yoloezo. Donc bande ko nyonso boya bo tokutana na près na Yoloezo otuni avenue Kipata référence avenue Kikwit na université wana arrêt Kipata na Ngaba na Makalate numéro 24 au Kutabiso Petoko Yambayo. Déjà ba service et bandaki déjà et chaque lundi tozana prière délivrance, mercredi vendredi ndenge moko et puis na dimanche. Yaka to kutana toko prier. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.